Joyeux anniversaire à Gabi. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour, ya Gabi. Botama et l'amour. C'est mon deuxième. Vous comme la deuxième. Pour la biso. Oui. C'est la bateau, c'est là. Alors, le gars, mouton, ça, il connaît Congo. Il y a beaucoup de journée. Il y a beaucoup de mettre la biso à porte au Koraté. Pour ce que vous pouvez avoir, le gars, vous allez vous crier. Allez, toujours complication. Donc, ça va. En tout cas, tu vas faire le biso. Si vous avez fait. Vous connaissez qui nango. Quand tu vas être venu à Wa, tu sois les tombés la biso et maintenant, il y a cabine avec des condoléances ça. On a fait sinon merci na bien tozali en tout cas vraiment na bien si batna ka tozana ba on est lugu. Voilà. Batna ba ndana na lugu batna ba zala na. To faina bango, tozana bango toujours ya ngo tozo ah. Passe la mot. Bon passe. Papa les ana na nini na bar. Passe ali. Donc voilà, ça doit c'est la mission dans les communautés. OK. Voilà. Tin. Coco. Et si la peine à bonne. Salut. Coco. Rien à faire. Oya wisi. Oya wisi. Nyango. Bato mo bala lovita botala makambo. Mais tu es libre, tu n'as fait. Donc il y a la gâteau de Fanda, on a li yango. Donc kuna na barbecue. Donc kuna. Ekangami pena. Charge ya pena. Ah, tiens comme. Comment makambo to liba te belete? Ouais, le vide, par rapport à l'anniversaire, il y a Icon, il y a beaucoup de choses au Congo. Maman, la bien. C'est le vide, on va déclarer. C'est le vide comme il alors c'est quand même le vide, c'est comme un bel. Ma commentaire est le vide, c'est le vide, on a invité.
na Gabriel Bolembo Lovita esekeli baliki soute balinga soute na bimba basongi ondeki songi otika Lovita seka na ye likambo otika Lovita ma seka na ye si Lovita seke komi problème otika seka na ye bana botama on a soufflé gâteau te non soufflé hello eloko yoki ko tuna soufflé wana ba soufflé ngo te Ibutu balingi Lovita babi esekeli na yo ni esalini na Bolembo esalini ça va tourner pas imiter ma non c'est comme bé on c'est comme bé balobi bayo na ba ça na chone ko seka na bota ma ko olia gâteau te gâteau ote baso sana na mesa mesa zo tolia gâteau zo kitoko Lovita balobi zo seka ma ndenge bato matamitema tika na tumba non tumba na yo mama likamu tika na tumba wasi ka te kwani oh boli muto seka te ko seka pa boli muto seka te bo tika muto seka na ye eza mukolo ya ndeko na ya mwasi anniversaire na ye il faut aseka hein mama sana mapanga na mwala ebani na 500 toujours na 500 1000 tiki na 5000 ezali ngati na somo moko na ngana so na kwa kama boutique moko malembe tumba lelo anniversaire tumba yango tozo tumba kaka ona tumba kwisi ona otabwe kwisi yango to tumba kaka na Sandra yana yango tozo tumba kaka pour lelo anniversaire ya tumba yango to tumba kaka to tumba kaka. c'est l'anniversaire à Tumba. Joyeux anniversaire à toi mon DG. DG. Joyeux anniversaire à toi mon DG Gabriel Bolembo. Maman monté maman là bien qui t'habite pas sur la bien. Ana monté maman ana monté ma rosunga bateau kende liboso. Une année ezaba prospérité, ba longue vie donc ça m'a protégé. Abakse ba année belle. Abakse oh yaba tamabe abakse ngo pa na ba kufa fa yo kende liboso. Donc ça m'a peso eza pour ça monté manayo. Donc ba bi mutu soza malam toujours tout sengela kika ba puya nzama protéger pour ceux qui a biso ba viezo sani ezo fongwa ma joyeux anniversaire que du bonheur pour toi tumba maman Gabriel Bolembo. Maman Lovita yo devant Gabi toujours anniversaire nous pour voler ba pasté comportement ya Gabi avec vino ba tobanda kana ezarandenge nde to mona ya Gabi tumba na internet na vie réelle ya Gabi c'est des choses différentes. Oui. Ya Gabi ko vanda ne boye amutakanda mukuse me amutakanga kanda te. Alobine likamba bosani. Ata siliki na ye ba ke tanga monoka. O uti wapi? Ozonga dans mo comprendre que abomba ka kanda mutema te. Donc aza vraiment o bomona na TV so lo et puis so monya lo balikamba ko sakate. Aloba vraiment vérité. Et puis ya tonga mutute. Wana penga na témoignant par tonga mutute aloba o eza vérité. Ça mo se likambo sepeli ta okipa mututa aloba ke na sepete ka yo motango okota na sepeli loko salite. Donc il a dit que mbala simo sanini o bandela donc azaba genre batunoko aza bien. Abo ba bien makasi na regreta fana kutani ta na banati être tant na banda bina être na kala wana donc c'est que la ngana ko magana niveau na minute mais na ko koma na ko kutani déjà ba théâtre yo bien mo boyebi mais eza pe retard te ko na kutani makampe sani e fongo makaka ya Gabi Rolanda yo vita mi bali na otindela o bazo son anniversaire. Ya Gabi toi na TVT. Toi na déjà moi bien fait numéro au pesa. Toi na déjà moi bien moi bataboye batumusu anomo na Gabriel aza mutu mo mabe menga na vena Gabriel en tout cas na ebité so mutu ni na lobana ke Gabriel aza mabe et puis so mutu alobina likamba Lovita okena mutu na mbala moko po pa va na nga na sape mutu na sape na mabe na nga mais a supporter to vanda na e
Donc ça bien. Aza vraiment bien. Aza bien. Yo wana zali bana na ba ne kota azolinga kota joyeux anniversaire. Ngai na sala musabiso ayezala ka koseka. Ah so na tumba na bolembo officiel ezaka koseka. Oza anniversaire na biso moko. Eza ya ba payate eza ya biso moko penza ba monitor ye to sa musala. Peza ya mama nanga. Ya bo mona tumba lelo ya mpe maza bébé. To sa musala. Lovita na moni lugo bo sala kala kase bo tumba biso libata na bo tikele biso na kosa. Wana fo tuna tumba po yende mtatumba balibata na yo wana. Moyen wapi so kasela ki olibata bien. Lelo ka boye tozo tumba. Liliane, yo tumba te ofandi. Aba gabi mpaya za arate. Donc comprendre que na ndaku mo bayambaka batu. Donc ezanga ndaku mo sa social. To pesa ka kombo Felina. Po abayamba mutu nyonso soko ye. Po ekoki na ngwa. Natika kate. Jésus. Tombola. Là ça ne vend qui bien télézwana. Là ça ne vend bien fait. Sokola. Massa zile tout ça libanga wana no totiaka wana zila te place ane vandité et moi libanga na totiaka yango totombola et quoi c'était totiaka libanga place ane po vendre atika vraiment place ane vendre te omoni awe vendre te so peut te kuna ape vendre te c'est vraiment vendre et tumba maramu Wama teto pupo to bwaka so mwana baksa a ezate na baksa Jésus so eleki ebele oyo akoya totiaka moke boye makasi ekati mpe era bien kasi ozala mwana bénédiction asalisi ne mpe feti te asalisi feti te asalisi ne feti te abiaki abengisile mutu te daso omoni olenge mona tia mikolo nyonso yango moni abengika bato na ye oyo bazala na elubu na ye abengisi ne bato te kolukelanga polémique te pardon pa abengisi na bo bato babenga abengisi bato te ndenge nini ibutu ye wana azana seke ibutu aza papa ali azali mobala mwasi moko azali Liliane ye aza biso ye tozali makasi awa soko okoya monene atoza elonge okoma lokola ngai po ye mo na aza mabundi nga mpe na mabundi na famille mabundi biso za famille mabundi dans soko ye awa tozalaki boye toliaka tomelaka moyen wapi embouteillage ezaka kuna ngonga eza na ta mosu ya koya bon séjour na Kisasa vraiment lor bisal bon séjour vraiment joyeux anniversaire botama elamu joyeux anniversaire biso totumba kaka tumba nde makambo tozotumba kaka tozo likambo na moto te toliaka tomelaka
Ah, toliaka tomelaka. Eyindi makasi. Obandi. L'homme de l'Est. Ok. Auti eza basoma bude. Okimi massage. Okimi massage. Sauter kuna. Sauter. Qui va sauter la bonne? ya biso ngonza mapesi biso donc je pense on ngoli ya biso oyena yoko lia likamuna mutu te tumba na mutu nyonso to ando ka bolaka te mais ça motema ya bolingo motema ne sala ko fungwama ya ko yima te na kasa motema ko yima wana to linyango te état de spirituel na voda normal état de spirituel ya lion Impresario. État de spirituel ya lion ya soso ya ko panta to linyango te awe zabi sengo zali o ko lia gala biso o mela mena biso Assemblée ya bima. Kama bima na ona kidalili na état spirituel. Comment ni boel? État spirituel ko panza. Wala soso. Amona azana emo sakolité. Lelo za mukona biso. Donc lelo mukona biso a to sali na isengo. Wani nga partager sur la biso asani. Aye na ye. To le na biso to mela. Na ese. Mais ese on est wapi? C'est le cas. Babude oyo babira asomye ngoti na este autavia batina via wayenda mama wayenda wawenda wala kikongo yawenda Moule besi eza bénédiction. Soki moule besi ya likamuna yo. Soki moule besi ya likamuna yo eza bénédiction nzambe. Bote moule titi tamo kimbe changer. Wende. Baye. Voilà. Tel mère tel fils. Et bon. Ah tu me ça là. Si on veut faire la biso yena yowa. Ah biso ezali. Ale botama elam. Allez, botama est là. Ah, bisengo sali. Bisengo. Eli kamuna mutu kumela. Baje tuza kumela. Baza kutumba milinga mishi za kukote msona nzolo. Mishi tala mishi nengi za kumate za kukote na nzolo. Nano dia iloko teme mishi deja ikotiyo. Vraiment bisengo zao. Ai Gabriel watu twa sekijira na yemile yondenge nini mama wanye. Gabi wanye. Gabi wanye. Baba. Gabi wanye. Nakende katina kanga. Nazoni disus Gabi wanye. Yesa papa yati ko bina kaboye to. Metiki. Mama. Voilà. Avant que tu tournes, na tongo déjà na sala qui moi vidéo bouquet, na souhaité que déjà joyeux anniversaire. Il est pas répondre qui, ayamba qui on laisse mon salon anniversaire nelo na ko ba na ikaza. Ezake to kumisa kanzambe po abakisi mvula moko likolo ba mvula oyo mutu azaki nango parce que belé beta msusu babotama
date moko na ye baza invité to soki azokontinue ozala en vie c'est parce que grâce ya nzambe eza likolo na ye mais tokanisaka mpe lisusu tosepeli mbula moko ebakisami petit à petit tozopusana na kokola tozonga bana te donc nakosenga na ye oyo ya moke oyo ezanga mpasi ya moto azalaka komple na mamutu te mwa oyo ya moke oyo ta mosu ezangaki ya bien ebakisama na bolamu oyo deja azalaka nongo voilà oyo nakoloba ndenge etali biso te bete kei kota bisengo na bisengo okota bisengo na biso oye na yo oye kolia kombe oye koya mite ike bongo nini yango boye tokopema te budi outi est-ce bato ya ngambo kuna bazala masanga mama na erango awa biso to courant te ato mero hapo na yabo wote isa kure ye eka muke ekei na ngambo wana kuna nde ngambo kuna nde peut-être bakozala nango mpo babia yaki banda lobi bango yaki banda lobi Merci, merci, merci. Merci. La raison à quand maman sabota kinga. Ah, la kinga. Ndio yango la raison à quand. Oye. Aujourd'hui, merci, merci. Mwana ngai. Ya mibale lovita. Te mutali boso ki lovita. Oui, ya ki lovita. Deuxième fois exact mwana ngamta mwana ngamta a souhaité kinga na ba 2 heures comme ça na mona ki souhait à Gaëtan après na ko mona ya bato misusu ndi ko mona ya bato bele na butu wana na ba 2 heures tout le temps na prière qui ti 3 heures na 3 heures après na fungoli sur téléphone na kotala na kotala nandi kotala bato ba souhaité kinga vraiment na pesa ba merci beaucoup merci aussi merci na Nzambe oya kelaki ngai oya tsaka na mokili na botama merci na ye et puis merci na bandeko nyonso to ba souhaitaki nga pe bato nyonso to bati ba bosani continue nga mo infronté merci aussi na Laure Bisalou merci aussi na ma belle Rose Kabenge moi ça ya na ngai Gisèle Mbu moi ça ya na nga batiki nga pete ba soutenir nga na makasi na moi tueke en tout cas Nzambi vraiment apambola bango apambola tout le monde apambola docteur Mogijo aussi atiki ngai pete donc voilà yango na yako sana ngaka tumba nde makambo malgré mbule beti to bani na retard mais tokolia kaka tokomela tozali awa yaza jour anniversaire tokola moi partout ya yo moto bobotami combien bakokola ndeni comportement nozaki tika nga vanda tika wana lindo eza baku te ona pa ya gabia boyi na ye bamibande obwaki oyo moya kobaoleza te nini oyo Sandra sana kafute nini akokanga boye kobaola ya plastique wana ezala likolo ya kokanga boye oza na oyo naotala mpona na eske na se yango sava bokobaola te botali eza nano Christian na ngambo kuna tozwa bière tozwa bok na ngambo ya prince tozela moke mwa biloko mwa nini so clairement ke asepeli te toka sa lobi omo pena ke climat ezongi nango normal
azane très normal mais bakamusanga ntango balobaki aza très colère mpo nanga na namona kanda nete depuis tobanda koparticipe na émission lokolo ezalaki journée un peu spéciale mpo na ye biso toza na chance ye abotama na 11e mois nga mpe nabotama na 11e mois toza na chance bato ya 11e mois toza na libaku ya kozala na présidente nga le 19 mardi toza na esengo ya kozala na baprésidente lokola bango alakisa benaki aza mpe na mama motema ne monene ezolobama partout mais bao bakojuge selon bango wana etali bango biso toza na esengo ya kozala na ye yango monaka deux fois ntango babengi nga nayoki ka likambo bamona ye par rapport au ndenge bandaki kotala ngo na ba TV tozala bana mike na ndenge lisusu lelo oyo omoni fara nayebi te bon kotali na télévision na bandi kotali na télévision lelo te eza kuna bafilme mosusu natala bon okojuge ndenge obanda komonela mais ntango na s'approche pembeni na ye nde na comprendre ke eza nature ne te aincarnation kaka ya role bapesaki ye aincarne ajouer ne role comme il faut mais ntango opusani pembeni na ye okomprendre ke aza mama boboto motema ne monene nde elonga na osepela yango makasi trop social bato ebele baza na niveau oyo ye mpena ayeba na niveau akomeli omoi moto mosusu akoko approche bato mosusu te akomi na mwa baparti moko boye mais ye approchaka motu nyonso sans problème sans difficulté aza trop motema ya bomama nde eza na ye nde lo nasepeli makasi. Toujours continuer toujours tumba bien mon bon bazo tumba pour na cadre faire anniversaire ya Gabi Bolembo toza maman Lovita toujours azanga raté tumba toza wa malembe bozo ba image tina suka bozo ba image tina suka. Allô Pichou. Nabi il va édition teke ya nini ndepananga. Bosi ko wapi yo kati Pichou wapi yo. Aya benga ki yo kiete. Ziana toke malem abengi yo kiete. Aya biso ke zepananga kwa ko zongo pananga ko belo rezo sanga ezali na ngaka. Elo nyezo zanga. Ye Pichou bali kan. Kuna mayonnaise. Pede ya mayo. Pede ya mayo. Pede ya mayo. Pede mayonnaise, pede ya mayo. Kisa mwa leo ngoja kwana. Oh, lela bafukwetana. Shima kena kuto. Lelo kwenda shima. Nini yango? Chama ya mayo. Ni makasi. Mamusuma na fungola te. Sibu tu fungola te. Pura ko simba te, mamusu mayonnaise ne yibu fungola. Ba ko fungola ngai te. Teni ba fungola ni. Nana musala na kabola o. Nabia kufungula. Teli wana nini na alina afungula ni. Ya kufungula te. Ya kufungula te, fungula. Amoni sikoyo. Ya Jean-Pierre, bon appétit. Merci. Merci pareillement. Biso a tozolia anniversaire ya deshi na biso tozolia tozomela donc ba obasa awa nde biso bato ya bolembo officiel. Aïe. Bolembo officiel. Aïe. Tozolia tozomela. Ya Jean-Pierre, bon appétit. Kamona moto te. Tiki yo kati ya ngafoma.
Ok, non, bon. Sana. Ok, non, bon. Tumba nde makambo alingani na minene ya minene yetu yala mike oyo biso kaka boye tumba nde makambo ive na kobeta yo na bata ivangani Piero omisa mayonnaise biso awa tokoma ngebu tokoma ngebu mama babi nanga yagabi yesu munene kabiki sasa kolia te ba elubuti biso awa tokoma ngebu Kamala mtuke problem na mtuke lo tabe ko servir ya babi na yo chaba biloko buke ndako seka na ba so kwanga e ko bila be babi na lobite ndako seka ko tabe ko tabe biloko buke boy na fonga lo boko na fonga lo boko bo mone na fonga lo boko lobite fongola na fongoli na ba sebite na ba pilipino fongola lo boko na fongoli boboni na pilipino otebele na mayonnaise na fongoli penza na fongoli batongi na YouTube loboko mabi lobito zo fongola yebe bokama mabi beba ali Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya Angleterre mobimba, c'est Papa Moïse prophète. Na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre toza na convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela. Nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique, lokola bana ya ba autiste, lokola bato baza na blocage, lokola bato baza ba limitation, lokola bato baza ba malade de la kate, biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque. Todo zela bino po boya bokoma déchargé na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela. Le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse. Bien-aimé toza na bino dimanche le 17 ozang sate de boranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umeta mulai oyo problème ko tumso oza attaqué ba triqué yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma toza na en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komi temps ya nzambe balwa nyonso établi par munguna nzambe ya kobenga nango nzambe ya kopesa guérison nzambe ya kostore yo mtoza na problème toza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na kombo na esprit sous c'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele boko la 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o babika te bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboko